Fatshi te, passe à Congo Kabila te, passe à Congo système colonial, colonisation, to witna esclavagisme, to witna colonisation, to kensko vers néocolonialisme. Tout président africain a koluka mekate mais mundele ba ko benga dictateur. Fatshi obozo ko mona bozo finga bozo telemelaye. Et ali po Kabila kan Kabila te. Po sa munde zala kan Kabila, ce qu'on appelle CPI. Statut de Rome, c'est l'église catholique qui est derrière souffrance et Afrique, paix à Congo. Ah oui, merci. Na bandi kubalanya surtout bon messana kutala biso na Tindika botala ka émission ya next topic partout. Babi tozana juste pour na ko informer bino pour na ko pesa nyonso pour na ko lakisa nyonso likaka na mboka na biso sauf rien. Avant déjà na kota bonde que no deuxième chaise c'est déjà vide, invité zo ko makalate to sona ma solo et belebe tout ça déjà na kalate à kota poto solo là. Nazo pesa d'abord merci babi mois de mars, mois de la femme babi moi to pesa rapena respect na ba mama to bani malamoko na mama Élysée Matondo mama na grâce na Londres wana babi vraiment ba mbotene belé Élysée Matondo, merci à Mima Witu na Londres, merci à Tanti Nathalie Munde qui bande ko tout botala kabiso na Tindika babi to tourner mission na beau marché to na espace chez Joli si je me trompe pas, oui c'est Joli espace place ba biso to ko ça l'émission to déjà to messana ko tourner pe ah leo na ko solo lana ndeko na biso mona vite so na ko benge komboni ni soki ba yindo bola muka soki chef coutumier soki ni nazana ba révélation ebele o trobeta na akota déjà na plateau akota déjà trobeta na masole belé merci à qui sont merci à Papi Kelly merci à président André Pazota la biso na Kinshasa karaté pa na France wana mwana mboka mbote ndeko journaliste avant to kota masona biso comment les anani comme la ngande Kolumumba Koko Lumumba za kombo ba pesa be kombo yimo mi pesa be mamu bota na kombo Lumumba ezali kombo ya Koko na ngai kombo ya Koko aboti tata na ngai Koko Lumumba tebi wa héros national te mais Lumumba mususu pa bima biso to ba réincarnation Lumumba ça dit même esprit Lumumba ça qui na ba révolutionnaire te pour se révolter contre le système mondial en Afrique. En tout cas, merci. Boyebi que non, Yannick Stopé la compte à partout. Tout ça rappelle de comment Lumumba habillé plein de vraiment Lumumba tapé les États-Unis au la biso bambo tebele. Tout ça là pour l'élection émission mais Lumumba auto yambi azani ni famille Lumumba ba azu juste kaka esprit ya Lumumba ya zo tamba na pona makambi belé et changer na mboka na biso. Vraiment Koko Lumumba tout monde na biloke belé a tout monde maman qui pas vite tout monde lati otombola on to lati pe président Félix Tshisekedi dina ex-président Joseph Kabila Alexa lisusu Alexa tout monde ba photo belé na biloko simbi et belé bo message na ngozani finalement pour to comprendre to kota na bien émission matondo mingi na kopesa biso maloba ndeko journaliste aweza ba papier ba document ba kamusuzu na tina papier pour échapper te kimate ala ki tsaka na ngai azala nga fula la ngai ba koko ba photo bilile ezali ya histoire qui pas vite alors pour Afrique to Congo s'en sortir problème est facile likambo ezaka ke tozonga vers histoire. Alors, l'histoire, c'est une science qui étudie l'événement du passé et de l'homme. La nature elle-même ne vous enseigne-t-il pas? Bisso africain pour s'en sortir et c'est une histoire d'abord il y a Bisso Moko, première civilisation mondiale des Égyptiens. Les vrais Égyptiens, ce sont des Noirs. Ceux qui ont une histoire, il y a Royaume Congo, Rwanda Kuvu, tout le monde a 1706, c'est Batumbi qui pavita. Batumbi qui pavita, ils allaient missionnaires. Ba missionnaires ils arrivent à Portugal bazaki na Angola na royaume Congo na mbanda Congo nde batumbi ki pavita pour aller contrer mission mundele nde prophétie apesa ki na biso africain to ba congolais ba to ba noir aloba ki boy soki boyambi bato wana boyambi makamla bango mikole ko yabana na bino bakota na passe alors bato bakota passe za biso na mukuse pona za la claire bato bazomona passe za biso ba congolais surtout biso africains alors passe ne attend to koti ki bo mundele culture tradition coutume a changé bonjambe alors tout ça problème indépendance spirituelle bango bomaki Lumumba batumbi ki pa vite na moto na 1706 base ya passe na biso Afrique to ya Congo ezali histoire ya ki pa vite église ki mangiste na église catholique ba beta ngote ndo monisiko pour Congo et se sortir ngai na bika ngai te pour likamba bonga ya wate to za ebele so na biza ngai nde muna message na buki lokuta alors to za ebele mais esprit révélateur révolutionnaire et révélateur o ezala kisangai kotali sanga boko ko pena bonzambe entrée ya pasi o Afrique to ya Congo na ko bimana son sortir nango azana idéologie nango avant to kotana na masolo mususu on peut s'amassoler belé même beaucoup na biso ça na bombu na n'importe moni pe mapona meza ko sala ma élection président Sika président Félix Auté Kokota président mususu ake
Tout ça na beaucoup monsieur par rapport à tout ça des indépendants tout ça organiser des élections. Mboka na biso ça na beaucoup par rapport à nous. Mboka ya Congo ezana beaucoup par rapport à eloko moko sujet moko. Ce qui nous reste nous les Africains batumwindu, l'indépendance spirituelle, on est bloqué spirituellement. Mutu sengana ba science, politique, religion. Biso africain tous la religion té, tous la bouddhisme maïkari. Tous en christianisme ou européen occidentaux blanc, tous en islam ou arabe métissage. Alors bisomo ba nous pour s'en sortir, faut tous en la spiritualité propre na bisomoko. Ce qui nous reste au Congo, c'est l'indépendance spirituelle. Lumumba soki munde atikaki idée na esa la biso tongo za boité. Tous vivre na temps o ya Fatshi na Kabila, temps o to benyango ya époque ya Kasavubu na Lumumba. Kasavubu bazaki beaucoup plus catholique. Lumumba c'était l'esprit révolutionnaire. Qu'on prévenir président place Fatshi pour accueillir un bébé dans bangote face à la président par rapport à nini tant 60 yango tant au bazo yango mutakaboli Kasavubu na Lumumba eza mundele mutakaboli Tshisekedi ya Titi na Mobutu eza mundele mutazoluka kabola Félix Tshisekedi Fatshi na Kabila eza mundele. Alors ba américain bango mutu ba koseki Tshisekedi ya Titi ba kopesa pouvoir car bango mindele. Alors biso to yebike ba to pesa pouvoir en Afrique eza nzambe te. Muta pesa pouvoir en Afrique so na kosi bo betanga mabanga partout bozo dans le monde. Muta pesa pouvoir en Afrique eza mundele. Alors élection en salemi maponami en salemi. Alors on a pesa pouvoir eza muto organiser biso ba africain ba noir. Yango mundele azo bang aokanga biso kati azo bloquer ba konjamboka azo bloquer système ya Fatshi pour fonctionner te. C'est le problème à Congo, c'est FCC na cash pour l'accord, le kuta. Parce que biso ezali problème physique spirituel. Bato ba créer ce pays ezali église catholique ba benyango statut de Rome. Bato ba tinda la population ba ça ba des autres ezaka toujours église catholique. Alors parce que Congo ezali église catholique na église mangiste parce que ba ça simaya mindele ba benyango ba missionnaire ba multinational OMS Médecins sans frontières ne bango bazo gérer monde lokola biso to organiser élection biso mo ba congolais peut être présent selon biso yango mo ya bengo vérité igne tant ba bi vérité igne fallait munde nda président lokola munde a président sénat gouvernement congolais biso mo to président nde ba boy gouvernement oyo so to mo na pas ces ali munde mu to bloquer système na za dollar mundele nana yedaka biso africain mundele. Alors ba tournon surtout président Fatshi Sali et de biso te eza injure mundele za posa kanga Kabila pour Kabila mutuye muta créer troisième guerre mondiale au sein du monde. Lelo Iran azo salamewa Iran azo telemela États-Unis azana arme nucléaire matière ut na Congo. Chine azo telemela États-Unis matière ut na Congo. Russie matière ut na Congo. Alors Congo eza base ya troisième guerre mondiale au tozo kenelango tozo la guerre froide tozo la guerre commerciale mutaza ma commerce nyo so monde ezali Chine maladie ya virus au bozo mona eza Europe mutataquer Chine pour la nini ba signe nyo so bozo mona bolanda ngo malamu pas ça Congo eza Fatshi te pas ça Congo eza Kabila te pas ça Congo eza système colonial colonisation to witna esclavagisme to witna colonisation tozo kensko vers néocolonialisme. Tout président africain a koluka mekate mais mundele ba ko benga dictateur. Fatshi obozo ko mona bozo finga bozo telemelaye. Ezali po Kabila kan Kabila te. Po sa mundele ezala kan Kabila, ce qu'on appelle CPI. Statut de Rome, c'est l'église catholique qui est derrière souffrance et Afrique paix à Congo. Et ça église catholique n'est église mangiste. Dans ce qu'on accuse église mangiste parce que et ça faute église mangiste abeta histoire qui pas vite à terre. Batumba qui pas vite pas portugais mindele ba missionnaire. Baboma Lumumba pas ba belge na américain et le ba congolais. Baboma Mbutama tu ya Brazza et pas ba français. Batu ba organiser 5 guerres ya Rwanda entre toutes na ba outil et ça ba français. Batu batie conflit entre Congo RDC contre Rwanda et ça ba français na Europe. Ba plasma, ba ordinateur, ba carte mémoire, ba téléphone, ba matière tout ça bima mine dans le monde et ça ou na beni portable ça comptant dans les sang. So ba baso kufa na guerre ezali pona bomengo ya Europe. Pas ça qu'on eza Fatshi te. Mutu nyonso akofinga Fatshi faut se référer na Bible. Toute autorité vient de Dieu. So oza chrétien pourquoi autorité bo konto tozo mona eza installé bozo boyango eza malédiction. Mutu to ofinga mukonta mboka azo malédiction. Alors tandis que Fatshi azali mutu oyo ay ko mettre paix. Pourquoi ko mettre paix? Carte ezalaki ke babo makabila na CPI. Alors lokola babaki élection sans machine à voter, lokola fait ce que dans une machine à voter abenge traître a trahi bango na accord au basalaki pe ya se retirer ki signature. Mundela zo bunisa fait ce que dans ndinga CC. Tango basali si élection
président Fatshi bimi na universitaire ba bengi église catholique à lobby et invitation mais à convocation té mutazo bunza Fatshi ezali catholique ba meeting national il faut président Fatshi en place à la président avec États-Unis bato ba kosa ya titi Tshisekedi ba kopesa pouvoir eza mindele ya titi abundisi Mobutu ya titi abundisi Kabila le père ya titi abundisi Joseph Kabila Kabangi ya titi ba pesa pouvoir te mais Félix Tshisekedi a eu pouvoir Fatshi ba lobby nini vérité irini accord na Kabila ce qui ba lobby Kabila muta pesa Félix Tshisekedi pouvoir c'est que Kabila le qui minde na pouvoir il faut muta se réfléchir mutu faut salon mayele Félix Tshisekedi aza président au Congo mais tant boloba non aza elilingi ya pamba aza kutuyete mdo salate mais bozo buka mibeko pona nini bozo loba Kabila pesa Fatshi pouvoir tandis que tant Kabila pesa Fatshi pouvoir elingi ba ke mindele ba tsaka ba président c'est que Kabila le qui mindele faut être sérieux en tout cas toza na Lumumba zo matana biso toujours likolo mais Lumumba ba révélation to bozo loba wana yo za monte église de nord boza ba ni no za chef coutume za na finalement to ba position bien église des noirs ezala raté église des noirs ezamo oyo na corps à Christ quand on dit église c'est le corps de Christ alors biso to corps à Christ biso to zali antichrist était bible biba to robo ya Christ ne boza antichrist biso bingi soit animiste to ba animiste to za na religion toute une religion centre de réveil négro africain biso to za ba vutu ka ba to zongeli bokoko na za chef coutumier na za déclarer au konti Afrique zonga sima zonga na village nanga natal ya bakoko nanga village natal ezani na kata mbanda kana village miki ya kati kuna gela tando ipeko kuna mbandaka donc mungala mokomino Lumumba za mutete la Lumumba za noir Rwandais za noir Burundais za noir Malien za noir Mutakaboli biso 1885 conférence de Berlin Lucifer na biso Congo ezali Léopold D assassiné bakati ba mitumindu maboko enseignement ya ba école catholique etengsa batu mwindu teke batu mwindu sengeli bolo ba ke bino ndeko zawana ba mindele bakata batu maboko batu mbala moto balamba na nzungu baboma bango baboma ki pavita baboma mbuta macho ya boisa baboma Thomas Sankara ya Burkina Faso ba mindele bakabola ka batu tango moni Thomas Sankara otemela bango bazuka ka proche na ye Blaise Compaoré abomiye tant mamoni Lumumba otemela bango basuka Mobutu abomiye tant mamoni Mobutu azo régner babinga Tshisekedi a se révolter contre lui opposition bino ba combattant boza ba combattant te boza ba faux combattant pona nini un vrai combattant ko combattant te Félix Tshisekedi azali combattant mutaza présent à Congo combattant siko bino ba otemela concert a Fali alors concert a Fali betami ezali sonité bino est-ce que Belge Jacob est concert à to français na kati grand hôtel bino bo ça des autres français mais général ya koya kasonga ko maîtriser bino engo ba mukwise que naza diale loté nazo lukambo te eza problème à Congo passe à Congo ezali histoire mundele tangaye a installé ba système tito zonyo comme ezali base ya 1885 conférence de Berlin ce qui nous reste à faire aussi au Congo c'est l'indépendance spirituelle passe à Congo ça fait ce que était pour passer à Congo et si les seigneurs ba Kabila te bato bozona nanga poto ba diaspora ba combattant crise ekota na poto tito comme 2030 2035 mai ko disparaître dans le monde mai ko meleotika en Afrique mais ils en a berceau na kata Congo mission mundele ezali akabola Congo mundele salaki ki soki Chadara mi président des autres de Koti so organiser élection na machine à voter des autres de Koti soki Kabila sai troisième mandat des autres de Koti ba mon carte changer élection salemi fait ce que d'abord président beaucoup on a fait ce que de uté pas nzambete et uté pas mindele te uté pas biso mo ba congolais quand on dit nanga c'est que nanga mutu a fait ce que dit c'est que dans l'injustice nanga arbitre bozo bunda 3 personnes Chadari Kabila je m'excuse Chadari Fatshi Martin Fayulu arbitre lobby muta gagner fait ce que dit comme tu as fait ce que pouvoir nanga za congolais cour suprême kati c'est de congolais et nyoba ke soki bozo mona passe na Congo ezali pona accord ya FCC na KHT conseil na pesa bato IDPS MLC la Muka PPRD bo sereni to sangana mindele ba koti déjà na crise union européenne c'est Tanzanie Angleterre assez à longwe quand on dit union fait la force eza po bo sangana ben Europe sangani e ko kabwana parce que ngaba zonga rapide na Afrique ba récupérer ba colon ba belé na bango na Afrique to za ba présenter na Afrique mo ma présenter moko na kati ya Congo RDC parce que bato batie président za biso ba congolais munde mutatie fatité et moment to na crise bato basaka dollar eza mindele botika ko finga Félix Tshisekedi zonga par rapport à bandeko ba combattant bazana poto bazotala pe biso basala ki désordre bazolinga pe bazoboya bandeko na bango ba congolais ba beta yota ke no descendre Lumumba conseil ni no ko pesa bandeko na biso na balanda biso pe ba diaspora conseil na pesa ba diaspora un vrai congolais retiré ba bien dans Europe
ça là le plus vite possible aux zones en Congo, en Afrique, na terre des ancêtres, dans la belle Bakoko, pour passer côte en Europe. Bateau Fatshi zo benga baya ezala prophétie. Fatshi za premier président au biso africain to installé en Afrique, na bokonja biso. Ba les agi il fallait ko kabola Congo, bino wa combattant ba diaspora bozana poto. Sont ça qui combattant na oyaka na Congo. Et puis gouvernement français, gouvernement belge bokeba. Ba noir ba ça descendre kuna ba zo be c'est nos village mboka na bino. Boké tu azali homme arrêté azonga awa aya awa pour ko se justifier. Fait ce que azali kabila te, to autoriser jamais mutaliboma afinga mokonza mboka. Soki mutatumi drapeau a mérité prison. Pas pesa biso boké tu. So pesa biso boké tu c'est que ba français ba belge payer ko ndima boké tu afana mboka na eza payer za contre gouvernement en place. Dès la pesi conseil na ba combattant na ba diaspora baza na poto bientôt Europe ezo kota na crise Union européenne si kabwani bele ba kenda poto ba ozonga te ba ozonga ba cimetière ba kunda bango alors bino botikali vivante bozo conscience que ba femme de vitre bazali crise en Europe vie s'est changé alors Europe essaie vieillir mutu mwindu prendre conscience o boza na Congo aboke ne poto te bo to s'investir a to bungsa mboka na biso tant présent Fatshi zo benga boya et te po finga été Olobi que azo benga été prophétie azo pesa batde na ba o ba otika la kuna ba na problème sérieux c'est le moment yango yo soko yi aba kanga ote mta président Fatshi Kabila ebiki président république ya Congo za Fatshi alors mundela siliki na Kabila po Kabila tiki pouvoir na pesa conseil na ba congolais boli na Kabila makasi po atiki pouvoir jeune na tangwana makila wana atali peke bato ba bomana to beta masasi mundela o bénéficier et là au minde ba nga mingi masasi guerre mundela banga guerre te alors so guerre yaki engeza la kola kawo o za na libi lelo ya moni soni bazo beta gouvernement Fatshi kawo so mundela ba soutenir so de moutons ici la mbamoko ba betango karaba ko soutenir yete mais c'est président républicain son excellence mutu munene ya mboka au numéro 1 garant la nation Keba na américain Emmanuel Macron ko gérer un président Sassou à la prudence Emmanuel Macron a maudit a olbenote po alors moi mukina parti na ma politique comme colonel vient yo za nyoso ba njete yo za biloko nyoso tout ba président africain to telema to longola bombu ya ba président Mindele to lingi ba sanction te to lingi ba injonction te to boy CP na kati ya Congo to lingi to changer constitution biso to sa réforme to longola ba critère ma Mindele pas à la réforme et enseignement makam o to tanga ezali kaka système colonial mundia tika ki poto inventé te watani sabana kaka ba Diego Kao makam zo changer te lo mode te lo na moi faut changer ba livre pena pas la projet faut changer ba livre watani sabana c'est la colonisation pour ngai so kinga non c'est nga pesa Fatshi 10 ans parce que déjà erreur au ba bitumba mutu 32 c'est pas Mindele bitumba mutu Kabila 18 ans alors charge ceux qui te bonu mutu Fatshi pendant une année to benga 100 jours ça pour motivation par exemple il faut ça la politique il comme ce qu'on ça le matin mais il faut le bara pour motiver bino akoki ma remise de santé Congo bon à manger te Mindele mutu installer système pour tout s'en sortir faut tout changer système et enseignement école il faut ça la ofele tant bozoloba école ofele Église catholique c'est pélaté na ça ba preuve ba recette ba preuve net zani ozana ba frère démontrer biso non ba frère scolaire nyonso o bo futara na ba école catholique et kendaka na Vatican ne minde ba récupérer ba monga parce que ba école catholique ça va bien privé ya ba Mindele alors Vatican ezali pays na kati ya Italie au Rome alors Mindele ba bénéficier na ba garantie na bango passe ya Congo za ba boka 3 pays États-Unis d'Amérique Belgique na Italie Vatican ça dit ceux qui basent pour savoir chasser président place va frapper dans la crise tant crise est bêta ba école les à la chair ba benga ba na classe nde ba sinangwana tant ba benga ba na classe ba parents ba comme souci tant ba marche ba patwa ba point ba te ma président incapable de nourrir bango tandis que ba Mindele va frapper la crise pas mutu makasi alors peuple benga président to limbi dictateur voleur escroc tant ba orboya ko kolonga pouvoir ba tia église catholique marche des chrétiens tant président beta ba gaz abeti masasi ba kumba photo qui na RFI TV5 Télé 50 et Télé 5 Euronews la qui ça autant la présidence bon moment de konaï alors bobenga Nations Unies bobenga MONUSCO ba Monique ba oya po ba taper tandis que mutacha rappelle selon Bible les Jésus Christ les postes de la paix mais pour ça paix za mukilo za Mindele munda ko taper te mutako taper te après pas kanzambi alors biso to tcheli kana na oni MONUSCO azali Monique azaka pona ko boma ko yiba ko escroquer mission ba benga observateur le moni école catholique ça va bien privé à Mindele ba yaka bazwaka ba bien wana ke na Vatican za part na ya pesi na Union européenne de mona ce qui Europe ils vivre et ali grâce à Afrique ndia ko pesa $1 à récupérer $8 to comme ko ke na soka vraiment ya entretien na biso le bon bateau c'est le ronine o ko ba ki ça pour na soka tozo point pas tozo pe des parties émission voilà to solo nga après pesa ka message à soka to mo ke da so c'est ali que pour Congo bonga et c'est n'était pas quand Kabila te
pour Congo bonga et c'est que tu fais faire sécurité pour Congo bonga et c'est que tu organiser sur l'élection pour Congo bonga et c'est que tu la religion propre na biso moko to reconnaître fumu kimbango etaki mo bikisi na biso ba hindu to za bonzamela na biso adana eva ko na biso te bible za mukanda ba colonisateur ba chinois baza mikanda na bango ba arabes baza mikanda na bango pour ma congolais physique te pour ma congolais spirituel et triali indépendance spirituelle pas sa congolais église catholique na église kimbangiste ce que nous bimisa pona difficulté à vie sociale en bon on a pas o eza mundele mais pour bon dimanche faut se référer à histoire c'est une science qui étudie l'événement du passé de l'homme. Tous on a histoire ba corona biso tomo ki première civilisation mondiale ezalaki ba égyptien ba noir biso africain. Na pesi moto ba tneso ba landingai na unito boma opposition majorité. La muka MSC IDP SPPD to serine to sangana au monde mondial ya ko se génie devant biso africain. En tout cas, merci beaucoup. C'est la première partie de Lumumba, ça m'a masolo par rapport à Yambo Cannabis sur la Kamakambo Bele. Vraiment, Azawana, beaucoup de deuxième partie. Merci à Fidélité la Bilo surtout à la Kibiso Babi. Tout ça, toujours en vitesse, tout ça, n'a pas de Sabino ba info, nous surtout s'abonner toujours na kata Tindika Tindika. Beaucoup à jamais de CNX Topira, Azana toujours pour nous informer, pour nous relaxer Sabino. Maintenant, surtout les Kakababi, OB, ACP la Lumumba pour vous avez ils ont un petit problème. Azawana, bon, on a monaé. En place, la première partie, la première épisode, tout vous avez deuxième partie. Le moment où on a émission, tout ça c'est déjà. On va se souvenir. Le message. Na bon ba tout pour. Na ko sala succès publicité na yo des soucis que ba yindo ba se retrouver babika. Parce que tanga ba pesa ngambongo te. Ba pesa ngambongo te, mais ba yindo babika ba konza moko ba katoli nga. Ba président africain ba sangana. Ba sangana. Pour Afrique bonga faut Congo de bonga. Pour Afrique bonga. Merci beaucoup Lumumba. Vous abonnez à la chaîne Abisso Malassima Tikino. Ciao, deuxième partie.